Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Mbote, 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 bisika nyonso bozali bandeko ya Koulimedia TV. Ezali mawa pe pasi sango oyo ya lelo parce que bozomona bino nyonso na flash d'information na biso oyo rapatriement ya corps ya ambassadeur italien na garde du corps na ye esalamaki. Bozomona na bilili ndenge wana ezali représentant ya gouvernement italien na ministre ya affaires étrangères, ministre d'intérieur, bango nyonso bazaki longo koya koyamba corps ya ambassadeur na bango na ya garde du corps na ye na mawa nyonso. Italie mobimba baza kolela nzoto ya mowei, banzoto ya miwei na bango pe na ba tweet oyo eleki ba mikolo oyo tomoni que Italie aza kosenga ba explication pe enquête ya makasi pe ya kafu pote bayeba eloko nini elekaki pote ambassadeur na bango azala assassiné, azala vraiment kidnappé nano, parce que en fait ezali kaka assassinaté. Ba explication mosusu tozwi ezali que la convoi na bango ezalaki attaqué. Oh, excusez-moi, j'étais un peu enroué. Convoi ezalaki attaqué, ba attaqué bango na convoi na bango, ba beti masasi na mituka. Le chauffeur a été tué sur place et l'ambassadeur n'a pas été touché sur place. Ba zui na kati ya mutuka, ba memiye ti na kati ya zamba, ba torturé ye, ba sali nyonso bakoka kosala pe ba bomiye na ba balle na niveau ya libumu. Yango bomonaki te nzoto na ye ntango bakomema ngo na motuka oyo ba concitoyen na biso mosusu ya région wana ya Goma bameka kokima na ye mbangu na esika basoignaka bato donc na hôpital. Esalaki que ezwaki mwa ngonga pe ayaki kokata motema au cours ya mwa nzela wana baza komema ye pour baluka moyen ya kosoigner ye rapidement. Donc Italie ayebi que makambo nyonso ezali makambo moko sûrement commandité. Par qui? Pourquoi? Wana mituna oyo enquête kozongisela biso na bamikolo ezoya sûrement. Et ezali pe mawa mingi pona mboka na biso kozala na ba problème ya boye lisusu tango biso moko na mboka tozo traverser ba moment difficile pote tozongisa mboka na nzela. Banguna bazolinga kozongisa biso susu na kati ya ba mawa pe na kati ya ba conflit moko international, internationaux plutôt, na kati ya ba conflit internationaux pote to avancer te. Alors finalement toyebi te yango mboka yango balingi kokomisa yango lokola Libye, balingi kokomisa yango lokola Beyrouth, balingi kokomisa yango lokola Koweït, balingi kokomisa yango lokola ba conflit nyonso oyo esalama na mokili oyo pe tomona bamboka ezongaka susu ndenge ezalaka te pe etikala na ba conflit ya libela na libela. Bolanda mwa muke bilili oyo avec beaucoup d'émotion. Bozomona te batu nyonso bazali awa moko ta koloba moko te aza kosala signe bapasi eza na mitema pe bakanda sûrement eza na kati ya mitema. Me makambo oyo toyebi ke ekosuka nango awa te. Toyebi ndenge makambo elekaka, tokoyoka na mikolo ezoya bamakambo mosusu ekobima lisusu. Bolanda mwa muke bongo tokoba. Merci.
bokomona wana ndenge tokoloba kondo ambassadeur ya Italie na garde du corps na ye basili kokoma na mboka na bango ya Italie bazongi mosuni te mais bazongi plutôt bibembe bino moko boyebi ce que ça veut dire elakisi obele nini tozali na mawa biso nyonso na kati ya République démocratique du Congo na makambo eleki pe tokolinga koyeba esika nini makambo ezokouta batangaki FDLR pe bango nde baza na nsima ya makambo oyo po te moto moko ya misato azalaki na bango abimaki bongo rescapé abimaki bongo mutu oyo abikaki na liwa wana ye nde moto alobaki te bato bakoloba autour ya kidnapping wana avant assassinat baza koloba bobele na Kinyarwanda. Alors nyonso wana ezali na cadre ya enquête biso tozoloba ngo na conditionnel po te toyebi nanu te makambo ya solo oyo elekaki bisika wana mais toza kolikia te enquête na ya oyo ya biso ya RDC na oyo ya gouvernement italien, c'est-à-dire ya parti international ekoleka bongo na kimia pe bakoyeba vérité ya makambo yo esika eutaki. Quant à nous, comme d'habitude sur la chaîne de l'excellence Kuli Media TV, nous vous disons merci d'avoir suivi cet élément et tokomona na kaka ndenge nalobaka na mikolo yo eza koyingela. Merci. À bientôt. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.